Yaïlous. Ah, félicitations. Félicitations Yaïlous. Namona kinengo salaki vidéo au tindeli équipe o ezalaki kuna na Belgique bango penza babeta miziki babangelo côté et ba courage na Yaïlous. Olingo lingate balingate ego simba. Yaïlous. C'est Simba déjà. Merci Belena. Merci d'abord na Bagolois, Bagoloises. Merci na impeccable. Impossible de ne pas faire rigola. Ata bo pimeli mse wa visa. Ye moko na capacité ya koyemba po azawa. Ata basala nini? Ata bo pimeli mse wa visa. Et pas dans moko azawa. Kingo dingo di bo ki chant. Le manzanzate. Musique vraiment santé na que musique instrumentale vanda. Je vanda donc félicitations à patron le padre Nika Boroni. Musique ya baskuti te. Basangani bitoto bakomi baskuti. Ya boketute na maître Jip la Mramako. Na monaki. Kasi te mutu azongi si musique na Belgique. Eza fait rigola. Musique na minute po ezonga bien na Belgique. Mutu azongi si yango se fait rigola. Bazangi analyse bakoti ba chabre. Merci à Yaïlous. La mignonne. La mignonne. Et Tracy Belenga Pro. Ouliane Musique en concert à Paris. Habitants de la France, de la Belgique et des environs, Maman Anne Keps vous donne rendez-vous ce dimanche 8 juin en la salle mythique Cabaret Sauvage de Paris de 18h à 22h. Venons célébrer l'éternel avec la chanson Matondo et bien d'autres encore. Je dis merci pour une année de plus dans ma vie. Merci papa. Venez, disons merci à Jésus. Anne Keps au Cabaret Sauvage, nous allons Matondo Lisée Paris. Billets déjà en vente sur les sites du Cabaret Sauvage. Contact +33 75 98 924 24 +243 99 92 726 02. Que Dieu vous bénisse. Cadeau signé WS Prod. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau. Et Ratakate. Djonga Part, un cadre qui vous convient pour votre séjour en famille à Kinshasa. Au numéro 69 bis, avenue Lusambo, dans la commune de Kintambo, à proximité de la maison communale. Mais à votre disposition de studio, appartement, chambre, salon plus cuisine, double toilette, salle de bain, appartement 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, toilette, pour vous au tarif le plus bas du marché. Alimentation électrique garantie avec groupe électrogène et panneaux solaires. Contact depuis l'Europe, +33 609 12 11 11 sur WhatsApp. À Kinshasa, Nick Mtsao, +243 895 140 330. Djonga Part, tout pour accueillir confortablement Banami Kilia Poto, Nakatia Kinshasa, la capitale. Djonga Part, cadre ya Bissomoko. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles.
ba produit bandaka la pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe mwindu akosokono c'est sans problème. Dissure collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissure réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissure cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Surprise pour tous les Gaulois et Gauloises. Donc, visite Lité Akanda chez Yailous, l'artiste et musicien de notre pays. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Moi, je suis journaliste, c'est Mathieu Boncher 001. Merci à tout le monde qui nous suit. Derrière moi, Dadi Lité Akanda avec des champagnes Zelana, parce que l'architecte Merveille Kimbuta a l'hôtel à Mathieu Boncher. Merci pour tout, Merveille Kimbuta. Voilà, à suivre. Ngai naza mwana changu. Bana changu bayebi ke navandaka na changu. Mais nalobaki lelo nakotambola tous les 24 communes pour nakotia bakwiti ndenge to gagner na ING Arena. Nde awa na yeko beta tour na yeko tala ya ilus soki azali to fêter ensemble na ye parce que lelo eza fête na biso ba Gaulois. Ba Gaulois to gagner, ba Gaulois to zane esengo nde nazoyebisa bango nakolemba te ata vise zate nakolemba te nayebisa o Mathieu Boncher nde toza boye mutu akoya lisusu ko compare ye na fere azate PDG Mosengo azotala yo. PDG Mosengo MMP autrement dit tonton Koloba Sakata oye bongo Joli Ilunga fondation éthique batika yo Joli Ilunga tata Pambolo Bisika bizwa balobi Jobour Mobimba délégué nani Yannick Kinia Jobour Mobimba Afrique du Sud Mobimba ba délégué Yannick Kinia Rombox akebunda nani akebunda bitumba mbongo na Hakim Prince de Lausanne. Hakim ayebi bien Snoop Dogg esa Kimi saye maluki bitumba sikoyo Afrique du Sud ba délégué Yannick Kinia Romboxi akende ko bunda bitumba mbongo ya balikete ya nyonso tosomba yango. Merci à Yannick Kayenga, la monnaie invisible. Okay. Merci Yannick Kayenga, Mavemba les jeunes Lyon. Naebisa yo 15 000 places. Boya lisusu. Boya lisusu fera bomabino. Naebisa kibino le padre za mutako sakanela te. Fere go la geste de niance le padre motoyambo. Biso ba Gaulois to linga yo tina kaleso na yo. Biso ba Gaulois to lula yo tina katia kaleso. Toko tika yo te. Basamwe. Lelo la Yailous. Félicitations. Félicitations Yailous. Namona kinengo salaki vidéo otindeli équipe o ezalaki kuna na Belgique bango penza babeta miziki babangelo côté et ba courage na Yailous. Olingo lingate balingate ego simba. Yailous. Et c'est Simba déjà. Merci Belena. Merci d'abord na Bagaulois, Bagauloises. Merci na impeccable. Impossible n'est pas faire rigola. Atabo pimeli mse wa visa. Ye moko za na capacité ya koyemba po azawa. Ataba sa nini? Atabo pimeli mse wa visa. Et pas dans moko zao. Kingodi bo kishan. Le manzanza te. Musique vraiment sentim na que musique instrumentale vanda. Ye moko vanda donc félicitations na patron na le padre Nika Boroni na. Musique ya baskuti te. Basangani bitoto bakomi baskuti. Yailous message nini opesa na Bagaulois tout bao balela ki on a ING Arena. Bon, merci Belé na Bagauloises. Oyo ba mangaki susu pour la deuxième fois. Charlie pour travailler Yailous wetu. Donc ba merci na bino. Merci Belé na opesa bino po. Botondi si wana. 15K wana c'est pas n'importe qui te. Congolais moi qu'on a bêta concert na Belgique a sali 15K donc bino tout bana mike oyo.
bobangaka le padre aza moninga na bino te aza yaya otikala yaya boyoki chant bomoni accoutrement bomoni nde bayembaka na donc félicitations na patron nanga le padre Anika Boronina biso bete kolemba te bopimele biso ba visa bopimele biso te le padre Robert kaka yango moni abesi donc félicitations na patron nanga courage wana ekomaki bambote napesaki lobi courage napesaki ekomi donc esali bien makasi merci belé na bagauloise na oyo bosali mpona papa reve na orchestre jet mobimba félicitations aussi na bamaster nanga Mao Tchechum Rizé Agola bis encore orchestre ndule betemi na Paris wana ochikola komona musicien 5 bis te oboyebaka le padre azali kolo tala Rizé makambo asali bis encore donc c'est un peu ça donc jet set za orchestre ya niveau na bino te bino bwa mike to mona bino lokola ba fourmi to mona bino ba fourmi donc félicitations na ba amoureux ba bonne musique au tout bayaki na concert on a kolobaka nzamba pambola bino na ba tout ba se déplacer qui Afrique du Sud États-Unis donc Canada donc par-ci par le monde entier Londres donc merci na bino na soutien au bon porter na patron nanga le padre Anika Boronina on vous aime on vous love tout dit banu nanga bikola delebo tuni nanga bana bikola tuni nanga bana bikola tudi banu nanga bikola mais pour faire plaisir à mon sponsor il y a Didi Kinouani plus de 46 ans de métier Didi Kinouani mutalonga papa na procès Yaya Nari Matushima ne Savane Moiti les grands vendeurs de véhicules sans oublier Yarsen Ilodi c'est pas ça Didi Kinouani na vocal na wana malgré na ING na bazo gangote Didi Kinouani Mosambi munene ya mabanga akanya posi koleka bango bamekako corrompre Nama Kamwe Bele, mais Didi Kinouani reste toujours le grand chanteur de diamants. Alonga ba procès. Yaya na savane moiti, le grand revendeur de véhicules. Didi Kinouani, yoka sikoyo, vokalo ekangisa batomi noko. Elambe bombi, cicatrice ya nzoto na ngai. Motebe zipi, baja. Daddy, Elambe bombi. Elambe bombi. Elambe bombi. Yaya. Elambe bombi, cicatrice ya nzoto na ngai. Moteme zipi, bashok na bashakra yango. Kaka moteme kote mama wetelemi na elongi na ngai. Maya miso etangi. Esale raison na matama na ngai. Macha bonge. Ya ilusaleli. Ko dite ya kanda na kini. Na gobleze mfumu. J'aime beaucoup. Maître Doli Chamala. Nyake sa chere komo bomanga. Est-ce que barido zawa? Est-ce que barido zawa? Barido zate. Chris Ramsès a la mission. Ramsès na Diobour. Chris Ramsès à Paris, à Daïna concert. Chris Ramsès de Diobour Paris tombé donc. Boss ya jeune abo ya la raté donc Chris Ramsès naoka qui sont 20 billets. Félicitations à toi les gars. Yannick Kayenga la monnaie invisible. Yannick Kayenga la monnaie invisible. Belle a toujours na maboko donc on ensemble. Merci beaucoup mesdames et messieurs, c'était Oyoki musicien. Yailous. Ça autotime. Oyoki musicien. Ça va matsele volume. Biso bana papa il veut faire gola même na biso ba communicateur to kamwaga. Okomi golwa boye mungongo échanger. Na bando to nanga. Simina mobali nanga. Kule na ye chocolat café. Taimaneke. Lelo kwiti na kwiti. Nakosuma na bilamba. Nakosuma na bilamba. Faire pesa gagner sengo makasi soki to gagner bitumba. Moka nde e gagner. Moka e sepeli. C'est le Congo qui gagne, mais il y a aussi des jeunes qui ont pu passer police à Congo. Tant que vous police à faire ailleurs, c'est le Congo qui gagne. Félicitations les padres. Daddy, Zembo n'a pas zali, oui, il y a un Zembo. Oui, il y a un album. La code 16. La code 16, non, qui sent donc.
bozela bokoyoka makambo. Titre nzembo eza Kisantu. Nazi promotion ya nzembo oyo. Po yo za Kasaye nga naza mutu aba Congo. Ndenge ninoke nozwa province na nga kuna ba ville Kisantu o betango nzembo bana Kisantu bana ba Congo. Ya ilusa kanisi biso chana ye titre nango eza Kisantu. Extrait. Bolingo nangezima kolo. Ezima kolo. Okay, wapi papa? Bolingo meminga na Kisantu. Ezongisinga Kinshasa. Efongolinga miswe. Baliaka makoso na fourchette te. Lite ya kandako yako baby selamba. Soko ye. Bakilo langa na mipesa mobimba na nyonso pa. No. Melonyo kolinga boyete. Bana kini. Ona zoya mabe. Kisantu zoya mabe. Donc vous comprenez. Potote ça va pas faire rigoler. Ça va ça to bongela na kini. Biso to bonganga na Kisasa. Poto to gendaka pona kutondisa mwa poto mwa elamba poto mais pona makambo affaire zende na Kisasa wa. Ouais. Soto zole bandako a na kini aba mituka a na kini awa. Kombo batu bafulanga ba kinoa. Donc c'est un peu ça. Partout. Message à ce qu'on a bataille. Tolingi bino mingi récite na biso ya Arena. Bakalaki biso ba film so ba visa croyant que les padres goyemba bien les padres kati bango sikoyo. Alakisi ba pugo mige que au moni musique ne bayemba makambo ko kanga te musique vraiment bien. Entrée amour illusoire, mais musique ndé musique a boye. Donc tolingi bino mingi ba tout o ba ki na concert na biso tolingi bino na ba to pe ba sonjaka na biso ba to tikali moi western moi manikram moi nini encouragement bino ba mbote belé donc c'est un peu ça. Joli Ilunga Fondation Éthique, merci pour tout. Merci à Triskem Makengo. Oh Masalanga Triskem Makengo patron la Bossanité. Architecte Merveille Mampouya, les grands architectes. Merveille Mampouya, merci pour tout. Biralo Business International, depuis Chine, à l'hôtel Abisso Grand Dame. Biralo Business International, Kabelo Abia Basaka bien la carte Chine. Gostange fou, jeune patron. Jeune Mobozana, ana kabinda wa. Mwana mukemi makambwa mikolo. Kombo ya nani? Gostan Ngefu. Costa Ngefu. Ouais. Mwana Mama Rose. Mwana Mama Rose qui est Costa Ngefu. Kabelinga Costa Ngefu. Na Kabelo Costa Ngefu. Yo Kabele nani? Ngana Kabelio Joli Ilunga Fondation Éthique. De Joli Ilunga ndoi nanga. Ndoi ngafuna mona yo. Fondation Éthique. Fondation Éthique. Biso to kola meti le lo soutenir biso gaga. Ouais. Merci à PDG Mosengo, merci na Mavemba les jeunes Lyon Boitis, Trésor Bozo, Maman Lisa Loboko. Ya papa mémoire Boudim. Mémoire Boudim était pas fêté hein. Ah yepe faut fêter go ya kutoleli pona nga fort. Chéri putra, yo zora mto moto. Oko ya boyo yembi vocal, batu bagangi, apparition. Mais mère. Et silité, ça fait ya mokilité, tokoyaka les sous. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Moi, je suis pour la émission à l'élo. Merci beaucoup. Mathieu Bonche, l'élo est à fête na fête. A ozo kene lisuko tika ngai et pas ya collègue na ngabi lobela museki ndingo. Na fête na ye, to tumba mboka, to baby sapo l'élo est à fête na fête. Tozo fêter, c'est-à-dire faire rigola à délivrer musique il sous davantage na Europe. A longoli barido e bisinga dadi tumba barido. Na tumbi barido nyonso. Tozongisi ING Arena ndenge ebeta maka ndenge ba mindele ba beta ga yango ndenge en africain faire gola geste de nuance a beti yango 15 000 places et puis yemoko faire gola a chodine ba rido a beti yango sabo ba rido bo uti wapi. Merci na Didier Chombo petit Jésus. Moninga est patient ilolo Karambongo. Baza e belé. Merci na Youssouf Pourada double boss Youssouf Pourada Dollar Bivo Fabrice Ebebe. Fabrice Ebebe. Na Tonton Warenji. Edoka Yembe, Djoko na biso international. Edoka Yembe. Notre Djogo. Yes, donc dans les bons. Et merci beaucoup à tout le monde, mesdames et messieurs. On est ensemble. Nanou Onembo. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
anniversaire Nanou Onembo. Joyeux anniversaire. Dans le bon. Merci beaucoup à Grand Jésus, Fabrice, Samuel Kabia la Otala Bisso. Na fongoli Oeza déjà 15e champagne. 15e champagne. N'engue faire à Betty 15 000 places. Oeza 15e champagne. Les Loueza Komela. Et puis, Nagola la Libanda. Goloazo na okuta na Libanda. Togola la naye Libanda. Merci beaucoup à Hervé Malenga, papa français Hervé Malenga. Merci beaucoup. Balobi Hervé Malenga, papa français. Il y a Irène. On ensemble daddy. Au moment orchestre mususu bake poto banda bakanga ngondo ya buda na loketo musicien azo yebana te. Na mitu na question ya bino ezalaka ba orchestre. Merci à Hervé Malenga, papa français, et Irène Ngouya, Toposani Binote, Eunice Banze, la fleur du jour, femme intelligente. Femme intelligente. Voilà. Eunice Banze. Eunice Banze, la fleur du jour. Au monaki. Yaboke tute na maître Jeep la mramako. Na monaki. Kasi de mutu azongisi musique na Belgique. Eza fait rigola. Musique na minute yo po ezonga bien na Belgique. Mutu azongisi yango se fait rigola. Bazangi analyse bakoti ba chambre. Balek bawangi la baleki ba diarrhée. Yailous. Merci à Yailous. Merci beaucoup. Tosi Sinabiso Isaac Bienga. Merci pour tout Isaac Bienga. Merci à Merveille Kimbuta, l'architecte. Yango bazoloba ozoboma be Michel Nicolas Mabanga. Bah ouais, bah yo tala yo. Ça la pédale longue moi.